ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon Soba Mesana Kolanda, Irène Masiandoki TV Identité à Bundes, oh maman Bino, Aela Kabino, Kakaba, histoire vraie pour Esala Bino, Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali Nengena Lobaka, Nzamba Lola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozelaka, Masolo ya Irène Masiandoki, Esala vraiment bien Makasi, Yango Toebisa Kabande Konyoso, Bazolanda Biso partout, ba oh nano basabona te na site yo bo s'abonner au site ya mama Bino bandeko déjà bo s'abonner bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to selaka proverbe 19:20 puis sunga yo nanga na suite ya vie na pesaka merci na bandeko bazo soutenir nga o ba comprendre ka vision mama Irène Masiandoki ndenge na lobaka nzamba lola batela Betty la patronne sponsor nanga ya mvando moi saleki mibali na mbongo moi sa mebla vendenda kuna verchachi ya kosamba ezate balobi Betty la patronne umela merci na bibi chez moi nzambi et uno en direct des 001 BBC de moi-même na bosanité ya Willy Moucheni le vrai code Mboka ndenge kaka na lobaka fondation Willy Moucheni toujours merci na Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine tantine voisine na Katia Bundese merci na mama Cornelia lutadi la mwana télé si mwasi ya tata balobi Gracelet cosmétique nde makambo ya bapakola te barata balobi kuna bagame eza ya kafutin métis ezali caramel ezali ya yaka kobongisa loposo na Gracelet cosmétique pa ya mama Cornelia totikala kaka na eliko nango aza na boutique Rehoboth kolata kitoko neti na filme bapirike ezali bafantaisie ezali bilamba ya kilelo bobenga mama Cornelia lutadila merci na bato nyonso balandaka mama Irène Masiandoki ndenge na lobaka nzamba lola apambola tazi vita imana ya papa trésor chou na kati ya Bundes porte parole na biso ya maele topesa babizu na Fatou Sene la sénégalaise balobi boutique ezaka moko fils fashion yaka kosomba geni lata esala otai kitoko molimo bebel to bwaki musika balobi chez Fatou Sene la sénégalaise ba geni eza ya kitoko biloko ya qualité ba rouge à lèvres ba manette boutique fils fashion ekotisi biloko ebele ba soutien ya qualité ba mourir na ba moureuse base kende kosomba geni obongisa taille ekosala bien voilà merci pour la fidélité ba mourir na ba moureuse nyonso
nayelaka bino masolasolo oyo mama ya bino ebeteli pro max wana avandisi baprêtre baolanda mama Irene Masiandoki nabengi vie nanga Simon Kibukidi na kati ya Luanda ça va tobengi Jado Fumu ya Zélande na kati ya Belgique balobi Jado Fumu elateli nde ezoboma bango baabana ji babebe vie nanga Jado Fumu ya Zélande nabengi Yves Dioboke garçon de luxe ya mobala molai c'est que bien makasi bamorena bamorezi Irene Masiandoki ayaka boyi masolo na betelaka bino ezalaka bahistoire ezali vrai ezopesa pasi ezopesa mawa ndenge kaka nalobaka na se na ntango oyo nzambe soki apesi yo vie en tout cas profite na vie na yo tambola na kobanga nzambe yebaka nini kosala na se na ntango nalobaka eloko moko bamorena bamorezi mwasi akufa pona mobali te mobali pe akufa pona mwasi te eza na eloko moko ezo déranger communauté mikolo makasi likamba pasteur Marcelo bolandaka pasteur Marcelo ndenge azali kokumisa mama Blanche même na baprédication na ye ke ma femme mama Blanche akufi inane kaka ya pamba pasteur Marcelo abali mwasi mosusu pona koyebisa bato ke bamama bozala mayele na bapapa tozala mayele biso nyonso mutu akufa pona mutu te nga mobala akufela ngai te nga pe na kokufa pona mobali te mutu akufa azate pourquoi na lobi boye bamorena bamorezi na oki solo ya pasi ya mawa ya jeune fille na biso na kombo ya Tania za na âge ya 29 ans auti kotika biso na Congo Kinshasa lisolo eza vraiment molai mingi te ndeko nanga partager yango nzamba lola kopambola yo peut-être posant en situation ozolingo kufa pona mobali ya mutu akufelaki mutu nango bagogota c'est Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée ya mobala kufa pona ote yo pe mwasi ko kufa pona mobali te lokeleki tika ezate pona kolobaki soki simbi te batikaka bokabwani vie eza moko pourquoi na ekoloba lisolo na pasi pe na mawa ndeko na biso ya mwasi leki na biso ya mwasi na âge ya 29 ans na kombo ya Tania auti kotika biso na Congo Kinshasa na RDC babengi mama Irene bapesi sola Tania esali pasi esali mawa to partager yango ensemble Tania akufi atiki bébé ya 3 ans Tania aza mwasi bauti kobala ya pas longtemps bandak Tania bala azosala 4 ans début na mariage na ye Tania aza fille moko adeboyaka makasi na Congo Kinshasa akoma koteka biloko na ye en ligne bandeko mingi na Kinshasa bokoyeba bakoma ko livrer ba biloko na bandako ya bato Tania zwaki kop ne atekaka badra na ye ya mbetu batu babengaka ye atia biloko na ye na ba TikTok atango na ligne nde kaka ezalaka babengaki akenda kolivre babiloko na bandako ya bato esali ke babengaki Tania akende kolivre badra ya mbetu ndenge aza so babengi azwaka moto na ye azokaskade atiki mwana epa ya petite sœur na ye bavandaka na petite sœur na esika bala ake kolivre babiloko atekaka bongo atekaka biloko ebele atekaka kaka badra mbetu te babatekaka na basani aza na biloko ebele mwana atekaka en ligne akenda ko livrer ba biloko na bandaka bato soko bengi système wana kin ekoma ipari trop bazo ya koteka na bandako obengi bango bazo ya kotekela bino en ligne ndenge mo bazo lobango babenga keke ko livrer ba dramo bo kota limité azui badra ake ko livrer on adresse isika babenga ki etanga zo ko livrer atali na face flat moko ezalaka wana na mwa terrasse amoni jeep ya mobali na edo voiture ya mobali na etelimi liboso abi o voiture na bisote a livrer biloko na bien ake ko tala vraiment voiture ambo oui opena voiture mobali nanga ola zonga na enda ko bande ko bolanda lisolo eza mokuse tozo chite pozo sila Tania katisi na face ake ko vande pa ya garçon moko bande ko changer mbongo na idée nini atala moto ko bima na jeep wana parce que yebi ki mobali na ke musala na air wana mobali na kozala jamais na limité ndenga tali voiture wana eza pena ya bango ya ki ko livrer biloko na ya ki musala na ya livraison ndenga mesa na kotika e umela kite mobali azobima na fille moko auti poto apparemment fille wana bande ko vanda na flat wana mobali ne muta loger likango auti poto na flat wana ba morena ba moureuse bo partager tant eza mauvais tango nazo bana bino Jésus-Christ revient bientôt mwana mota zozonga niveau kobo ezo sala mela na se na tango Satan zo dondo abi pena ke oui na dominer bango pena ne kobo bolanda liwa ndenge kotaka na bomo ya moto Tania tanga moni mobali na bibi na fille wana za fille moko pota zalaki mwa mbinga ba bimi na flat bazo ya kota na voiture mobala koti moi si pas koti liboso Tania tali gauche droite amona ki voiture talinga traverser pour ko menacer mobali batu ba témoigner na garçon ndo chani ba comprendre te voiture mwe banda ko ya eloko Tania et tout Tania fille wana kufi sur place
29 ans atiki mwana yaya pona nini akende kubunda na mbanda uti poto pona mobali ya na lola libali ezate Tania kufi histoire vraie bata Kinshasa babenga famille Tania eza na problème bazolela mwana 29 ans mwasi kitoko bois noir tala mbinga mwasi tala lokolo batuti Tania akufi sur place amona ki voiture mobile na nzamba lola soki molimo santo ekambaki ye azonga ne ata na ndako baya koswana na bango ata na pokwa Yesu Masiya po makambo ekomelaka biso toyebaka te soki ayeba ki voiture ekotute donc aninga traverser talaka Kinshasa nde ba voiture etambolaka aninga katisa po ya kokanga siko mobile nde bakuta na voiture na likango oti poto babimi na flat voiture mosusu etuti mwana mwasi Tania akufi epesi mawa partager lisolo ndeko nanga te yama yaya muta kufa pona mutu te vie ezelengi yaya ce mobile osa kibula na mbinzo na ye yaya yo pezwa mayebo na yo tambusa nkande molimo ekambela ovieza moko epesi pasi batakini babenga babia erani beta lisolo touti kokufela Tania fille ya 29 ans batutaki akufi le 5 août na Kinshasa baniatie na voiture bamore na bamorese epesi pasi epesi mawa yango tozosenga na bandeko bozolanda biso bo partageaka masolo tokotaka esprit ya mobile soka bimina mwasi soka sokola zonga ozonga neka propre tokimaka maladi na ba malédiction à vie mais na logique mutu azosala likambo nzamba ofute seno etamboleli na ye epesi pasi na yo ki motema pasi mwana 29 ans akufi atiki mwana na ye mwana mwasi adebrouillaka bien akenda kolivre biloko na badresse ebele na Congo Kinshasa atekaka badrambetu atekaka biloko ebele akufi na Kinshasa epesi vraiment mawa courage na famille ya Tania courage na sœur Esther ma philo parce que ba pessinga les ali propre famille à Tania ma philo courage moi ça pasteur Samuel à perdre petite sœur na nièce na disons parce que père ma philo za loko la nièce ne akufi ezali vraiment pas si famille courage na présenter ba sincère condoléances nanga parce que ba pessinga les Tania ba yebinga vraiment très bien pour na ko pesa ba si conseil ce que moni mobali na moi si ya ko bundati ko paniquer te on ne sait jamais Satan a risé Tania kende ko teka biloko na etanga moni voiture mobile na ye fala zonga na ye kaka me azwaki abomi tan na ye ayeba mobile ye kosala nini quelque part aza na raison eza zuwa aza mobile na ye mais soki toyebaka makambo ekoyela biso na vie mbe tosala yango te nzamba pambola bino pona patience et fidélité partager vidéo liker s'abonner na Irane Masiandoki TV okozala jamais déci parce que biso to finga raté to beta masola solo poto yo kisaka ba prêtre na ba grande dame Béatrice Lokilo na kati Londres ya Messi fils Lokilo couple Tacos balanda mama Irane siki mo ba respect izalaka po bana Londres ba Hollande bienvenue Masiandoki motema Claudia mobala mande fois pembe bienvenue Masiandoki prêtre babi boss sa famille bienvenue Masiandoki alandaka masolo na vie nanga Marco Zizefondo seki bien makasi na mboka biti la patronne moi c'est l'équipe mibali na mbongo na moni vie nanga Jansi Bolanga ya meta la brésilienne moi c'est pembe na kati ya Birmingham et pesa zuwa te balobi lumière à Birmingham ezalaka meta la brésilienne na ye moko prêtre Jansi Bolanga tokutani mbala sima nzamba pambola ba morena ba moresignons bo like vidéo bo partager bo s'abonner na Irane Masiandoki TV là na lobi bisous bye bye. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba mère babenga ke mère loboko parce que musala na propre surtout bonzambe donc tant bozole biloko vitamine ya makambo nyonso donc nazo ko sonde ko langai o komi tusama ona zika ona luka mutala mbelangai c'est fini no more tears no more cry mère loboko Tisha service yoka a service with a smile mon service ya koseka donc il y a senti joie hein donc azana pona bino pona biso banson ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko baza mingi te to mona ba traiter pa aye alami pela libala na yebi loko ko kite mais ya ça toujours extra donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point hein qualité hein goût tika
yango nde eleki oki yango